Salut les amis, certainement vous allez très bien, Bandeko. C'est avec douleur, mon cœur saigne. Et dans sa vidéo, on a passé dans mon thème. Et Madame Elomba Kofi, Bonnet Elombe. Moi, je suis yo. Abina na bana classe na TikTok awa sala succès pona ndenga tangisaka ndenga pesa bana sengo et complicante. Bat baondima te ezolekela batu bana na ya classe inconsolable et bato bayebaki ye famille na ye bandeko na ye balobi abelaki bato mosusu balobi babwakelaki mbasu bon mbasu eza mpe maladi hein? Parce qu'azaki hospitalisé et puis après on dirait fallait ba évacuer akende soki kozwa soin soki côté nini soki ndenge nini soki nini par rapport à basango tozwi de gauche à droite kaka ndenge abanda kosalaka koposa babilo on est na TikTok ndenge bato banda kosepela na ye je crois mutu nyonso alanda bavideo mwana mwasi asepela mutu nyonso alanda bavideo mwana mwasi oyo bakommunika esengo je vois même na bacommentaire bato kokoma kolobake est-ce que place ya ba élève ya ba âge ya ba 30 ezali ba blo mwa bongo ote tozo ba de l'école primaire tozo yaka na école na yo tozo yaka na classe na yo. En fait elle avait une particularité moi si oyo et c'était vraiment une tête faite hein? Et une tête bien faite nde balobaka façon na opesa cours et façon na communiquer joie tina niveau bakoma même ko inviter na moni ndeko mo même kutalobi ke no azwaki invitation moko na Lubumbashi kaka po akende kotangisa bana na école moko boye juste ndenge ezalaka kaka po acommuniquer bango esengo et eza biloko oyo ezalaka trop te. Donc c'est clair que azali na eloko moko azali na eloko moko ezali particulière. Mokili ya bato wenzambe nana pesa conseil na te ya bato na benda bato matoi na solola mosalo biso ba musuzo dosala lobi boluka coach la grande akenda wapi yo mère ba solution akenda wapi yo alors là mieux volume le succès la gloire l'élévation attire la jalousie, attire les ennemis et attire akabande konangai et badongolo misu sur ce il faut yeba bisiko telemeli moi swana zaki étoile monene moi swana Bible zolo l'homme ne recevra que o epesa meli likolo tala okozala na grandeur te okozala grand te hein na lo bango ndene qu'est-ce que j'ai mon lingala est un peu compliqué hein? Na lo bango ndene pour ça un sens ok na pesaka explication pour les simplifier pour moko surtout ba choc hein ba choc neta ba boye on dit si ça mo maile et on moni Bible zolo ba l'oppression rend insensé les sages. Ah oui hein moi beno comment dirait parce que et pour bato minene pour bato baser élevé en dignité ba approcher faux à l'étoile faux à neloko faux à vide à tous à qui te condamne à toi ebolo bandenge nini ba omono kutu donc pour ba grand esprit voilà nde ba congolais ba lo ba grand esprit pour ba grand esprit ba mona yo to pe ba ya vers yo c'est que yo pose un grand esprit chose à grand esprit te ba grand esprit ba royate ah nzambe non en fait non qui passe quelle perte na lundi témoignage na kangi na parenthèse na ozonga na lundi témoignage ya baninga na quelques personnes au bazaki ba proche na ba qui c'était une dame très intelligente et azaki moi si moko oyo bon mon kana no communiquer joie
Déjà eloko nzamba tchakati na ye aza mwana mwasi oyo bandeki kozongisa baespoir na bavie ya bato ebele bato bakoma désespéré e bajeune ebele basala bapédagogique bino boyebi so osali mingi ezalaka kaka faut tangisa siko bajeune ebele na Congo bayokela yango soni jeune akende otangisa mpo na congolais ya mpo na bamboka misusu te parce que na bapoto ya bajeune nde kutu bato batangisaka mingi bamaîtresse baprofesseur ezaka mingi bajeune na mboka mindela en tout cas ngana na mona na professeur mokolo te na mona na te pour na sala na école na sala na ba école pe moi trop même avant na atata to yenda kotika bana ba classe mona professeur mokolo aleki 40 ans na école primaire eza moi rare eza moi passé même na secondaire yango humanité bazali na bango baza ebele te bon na ebité pourquoi c'est plus les jeunes. Napoto, Nambogo Nazali, c'est plus les jeunes. Il y a une vingtaine d'âge, trentaine, quarantaine, il y a un mingi na secondaire. École secondaire, il y a humanité, il y a quarantaine, il y a moko. Au mukolo penza mukolo bazala penza te personnellement na monate ke okoko ndebiso na Congo ezalaka na. Ba jeune ebele ba yokela ngo soni. Eye azongisa confiance, azongisa espoir wana alongola ba jeune ebele soni wana surtout qu'elle était belle très jeune mwana muke par rapport moi si kitoko présentable taille sko ba noko mususu na ba bana basi mususu ba noko ka soni ko kepia court ta ba otala na façon na bando wow mbala moko ezo pesa bango elongola bango ba complexe wana sko mutu andengo wana na baninga nebele baolela balobi une grosse perte abanayi ko inspirer bato ebele bandeko visibilité mwana mwasi oyo ebendeli bato minene ce qui n'est pas du tout mauvais mais il faut yeba ke bato nyonso te oyo kande na kutoloba na bino po bato minene ba approcher oso kozana eloko OK sur ce faut yeba bisika ni hotelemeli bisika ni ozali faut yeba komi batela yango moni tant moni a personnage public surtout ba réseaux sociaux oyo wa mutu moko bat batia oka ba ebio oyebani yaya sala très attention rassure-toi que ozana spiritualité moko ya malonga oyo batela yo sinon te ba odunda yo moi so le kimbeka nabi ke bato belé peut-être boza d'accord na ngate po boyebité po boyebité assez si course na été ba sukisi na nzela na cheli bino ba photo ba miniature na zo on peut na réseaux sociaux na occupé ka ba masolo na réseaux sociaux na tangi na ba commentaire ba lobi boye Souley Kauka ayaki kosala réhabilitation na école ya l'état pour na mbeka Stade de France wana moko mususu je crois photo mususu bomo na zana bedashu en fait bato minene ba prochain de comme moi ici je ne confirme pas nazo affirmer que c'est solo mais toujours est-il que ba marambo belé o elo ba maka ezalaka ya solo yaya so oza na étoile tope soki oza étoile yebaki oza cible surtout so robimi na lieu public so comme mutu mo personnage public net biso boy ba la grande nzamba sali ngolu mungongo ezo traverser ba frontière ezo traverser ba bibale bisobe na musika bat bazoyo ka ba écho so yeso bateli yote ba kunda yo je sais de quoi je parle et bon mi batela donnez vos vies à Jésus nga et makasa mutu et dépendant bisiko a telemeli nga na telema likola Yesu na telema likola libanga weza Christ ye mutu batela ngai ni tete Yesu nde mobulu ndimela Yesu ya pesa bo mono na Yesu mi bomba na Yesu poza l'épargner na ba vautour na ba lion na na bandoki na bato mabe na babomi parce que na monde wana mawa ezalaka te akufi
Yesu abotami. Ba mage avant même Yesu abotama. Basi ba monaki étoile na depuis Orient. Selon ba commentateur ya Bible, ba sala il paraît 3 ans à marche, 2 ou 3 ans ya marche. Deuxième côté namde, mais ba on basi ba monaki. Bato liboso ba na romona étoile na vie à mutu. Eza bato mystique. Yango mona ozotambola na nzela, mutu atali sa chance ya biso ebike yo za mutu munene. Batali loboko mo oyebike yo. C'était quand le mois passé? Ouais. Na kena centre mo zena ba soir ka côté na biso koto na Lusham. Na moni ndie moko. Excuse me ngana anti sope azoteka biloko so eloko nini. A poussa na vers ngai. Ben ndie bat baza na Angleterre ba yebi eh. Bon Angleterre kate partout bat ba race wana bazala boyebi bango nde bazalaka. Ba on bazala même na ba shop na bango. Ezala na ba bureau na kati kuna batalisaka ba maboko. Nga nta ngalo bananga so yenene. Abisinga na moni front no ezo briller. Alobi na bon alobi na ba makambo. Bref naza na obligé na loba ngoni on sauter. Alobi wa monaki aloba nga biseka merci. Anga zwa o zwa nga bisete tete merci. Alors certainement nga koma numéro ne na papier pour apesa ngai. Parce que na eba kala na sina kutana na mutu mwa bongo. Tena za na zemi ya precious. Mwa na nga misatu. Na ndoke université moko a. Na Greenwich na kutana na inde mo ndengwana. Et nazaki dépassé mutu démoralisé. Nazo ya azali boso nanga atelemi atalinga lobi nanga makanisino eza awate makanisino ya hier musika me wa mutu munene alobi mundu ba makanisino troublé yo apesinga na date au fait le temps abina na mois tel ozo solution eza soute ozo mbongo aboza na besoin mbongo na otale konde ezoba alobi apana nga bimisa carte numéro apesa nga na bokozwa effectivement na salaki trimestre liboso bafuta nga te nazo retard à paiement et na université et sali ke ba ofuta ngai mbongo ya 2 mois mbala moko ouf vertige. Bref, ba mage ba moni étoile ezongala ba se retrouver na ndako ya Herode ba lobi to moni wapi mukonzi to adorer parce que to moni étoile nae depuis Orient yango to ko adorer ba mage ba zeba occultiste ya on na ba na mutu mo kande no ba ina video ya liboso réseaux sociaux yo et comme si batondire na ebité batondire maye les zéro kokate bo ignorance hein oka mutu ana zemi aye na zemi na ye atie na réseaux sociaux mutu azwi mwana na ye ya bébé aye ko exposer na réseaux sociaux soki boye baka biloko bozo sala un ami à chaque fois soit poster photo à moi si na poster photo à moi dans les réseaux sociaux moi na belaka vrai ko bela ce que la femme peut bana peut ko réaliser te o comme on ba fièvre ici là te bo apesa ki c'est ici là te comme sous ba osambela ba prophète na bango ebisie ozanga ba photo à moi na Facebook abi oui abise ki longola aka longoli bana longola mo na bela asute boko mama mnazo ebisebino bana nyonso bomona na réseaux sociaux ya mike na bandeli mwana tout ana réseaux sociaux o asala ba vidéo o ba postaka bato balinga ka balanda ka baze belé na communauté na biso pe na ba communauté mesusu mais o ya biso boko mama mnazo ebisebino bomoni bana ana des choses misatu te mibale oyo komela bango tango ba okola ya liboso ezake oka avanish kaboy ako expire kaboy mais mwana ngo kenda wapi ayoka na kasute mais mwana naza mayele mwana naza kitoko
Ah, mais moi na zala. Wana ya liboso. Ya mibale. Soki moi na tina ki mokolo. A continuer ko briller. Tendance ya mibale. Peut-être cas exceptionnel. Moi koto mibale. Hein? Mais tendance ya mibale généralement ezaka ke asuko kiltiste. Je sais de quoi je parlais. Je sais de quoi je parlais. Ou bien aussi la boyo ke souté, boba no mone souté, ou bien ako continuer bisika okende wana tanga okola na maambo ou peut-être ako sala ou encore mais occultiste. Boyebi ser Souza. O bobana ko benga bébé Souza. Asala succès na âge 12 ans. Normalement, succès ne ko suka na âge wana te. OK? Asala succès combien de temps? Un moment ouf. Ayoka na sauté. A continuer à étudier na c'est une bonne chose. Ake aza déjà na don ya musique, eza déjà katinae. Akendele yango sous classe, ake ina. Mongongo impeccable. Ba composition ezali. Et simba sauté. Sous ameka kobima. Ameka au la réapparition. Azali nae. Ayoka na sauté. Vous savez quoi? Bamela e moto. Muta dosa succès na ba 12 ans. Baliaka e moto. Ya un bon moni malgré sous un méca au la réapparition et simba sauté. Deux choses. Pour briller les sous. Que non, baye ba reconnaître sous ser souza. Ou carrément, à l'ouki pendant nzambe na profondeur pour récupérer l'eau qu'on a parce que baton sunde ba mo sale lango. Ou carrément à simbi kisi. Wana nde o simba. Kaboy na ko meka meka. Bon, on est choisi. Pareil. Choisi. À Briaki, il y a banana ba 8 ans. Après à Bungi. Ayoka na sauté. À réapparaître. Ce qu'il y a s'imposer. Pour n'en pas que ces ressources qui. N'avez pas vous comprendre. Et il est à fort spirituellement. À forte spirituellement. Et toi les amakasi et babitumba ezalaki parce que boyebi le solo na non voilà abotaka et asambrouya qui un moment âgé et na ba combat na satana na diable pour nini kapo lia emoto wana mais après elle ko réapparaître pourquoi parce que c'est ressourcé positivement, négativement, on a eu comme toi nzambe. Mais sinon, c'est ça. Bino boya ko exposer bana na ba réseaux sociaux. Boya ko exposer ba zemi na ba réseaux sociaux. Boya ko s'exposer pe bino moko. Rassurez-vous que bisiko botelemeli. Boya protéger. Mama papa, ose lenge. Mingi zala na ba âge yo hein. Étoile pelaka makasi. Étoile atira kaka. Onyo so ngenga ka ya tira kaka. Ba ko approcher na bato menene. Mais généralement bato ba ko poussa na pembeni na yo. Eza bato yo ba o viser logo eza kati na yo. Elo musute. Sko yo ko sa confesse au monde ga yona beauté na ngai. Ana ki to yomba na te. Un homme spirituel a linga moi cité pour na parir extérieur. C'est vrai, beauté, ça dans un critère. Mais généralement, un homme spirituel, pour moi, c'est Akitoko. C'est pas ça, la beauté intérieure. Éclat, ndelo balandaka. So ça éclaté, à tous un homme spirituel, anatina note, au PCN. Parce que, ouais, ça la moto, ouais, fou là, et ça, ouais, ça kati, ya moto. Ya on te bendaka. Et ça, l'osa mobali, parce que le lobby l'engé, bele, ba, s'embrouiller. Maman mo ba kenda Dubai astafaranaye ayela ba iPhone moi jean moi basket ono po na démarrer bien détrompe-toi ba ko démarrer pe bien ya ba agine bazali ane lo razo lande pa na yo mon énergie qui na rotika kuna nde lo ya zala pour ça pour asalela c'est ça et ba mambo na lo ba ngo trop je crois ba to ba la nanga boyebi. Salut
salut, bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, moi, votre humble servante, Naël Rabino, toujours Mamakamouya Kitoko, Nalobango, Balobi, ceux qui y a malam, to salani, to kopiaka, mabe, to salarani, to boakaka. Le Mama B52 a libiso. Produit au bozali komona eza sur base ya carotte mais na repese bino ba ingrédients surtout auto tient na quantité eza déjà disponible la grande famille ezo sunga contre donc ezo ko clean ezo sokola ba kidney ezo sokola ba liver ezo permettre bonne circulation du sang ezo clarifier la vue moment ni ndenge ngam na la ta manette boy ezaki so na longoli manette non, on a bien été. Non, on est pas brouillard. Mexico, on a mélangé déjà 2 litres. Et comme il y a les lunettes, on a amélioration. Donc, j'espère que avec le temps, le bango en guise des causes. Donc, on a déjà témoignage. On a partagé yango na bino bande konyo surtout au bozolanda biso. Likolo nango, ezo stabiliser tension. Est-ce que vous me comprenez la grande famille de B52, la mignonne officielle? Biso a na kati ya B52 toye la kabiso et logo ko apporter un plus na société, un plus na communauté, OK? Bandeko o ba melaka mingi ba énergie to booster na za fatigué. Kisi o bozomona ekosunga yo epeso nzoto makasi ozaka kolalo la muki fatigué. Kisi oyo ekosunga yo nazo ebisa yango teke o pona ka sentiment ndeko meka yango nde balobaka si ton Dieu est mort et c'est le mien soki bakisi nyonso zo mela ona mela ka bakisa okoma ekomela loka chronique okoma omela bakisi attention tongo midi pourquoi essayer kisi oyo meka kisi oyo en bon entendeur salut en bon entendeur sali awa toyaka kopesa biso biloko oyo eza ya bio biloko ya bio nde kosala ke nzoto na yo pe ezalaka toujours donc ozano déjà so koli mais ozaka moite ozaka sembe voilà contactez-moi inbox si vous avez besoin de produit oyo tozoteka to na ba 2 litres nango to na 1 litre nango to na 500 ml nango so que vous avez besoin na yango livraison ezali. Contactez-nous, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.